Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala ko kugana mai Natondi bino botondi pambate kokutana to kozala oboso ya baitando na bino esaka biso esengo mpona boyoka biso biso mpe tozela bankoma na bino tozela mpe oyo etungisaka population pambate tozalaka na miso esika nyonso te kasi mwa nkoma to kobenga mbelo bosalaka nde esalaka ete toyeba na mopanzi boye eloko boye ezoleka lolenge bandeko na biso Congo central basalaki batindeli biso baimage batindeli biso lolenge nini bazangaki kimia na makambo etalaki carburant tomekaki kobelela mpe na mwa mongongo makasi pamba te nde mosala na biso ya kobelela mongongo makasi kasi lelo tokopesa bino mpenza basango ya liboso ekozala babourse ya bana oyo bazopresente examen d'état eza lisusu nde ezalaki te fo bapona mwana nini mwana nyonso oyo aza na mayele na ye azwi oyo bakosenga na tata ekolo mpe elongo na mama Denise balobi ete bakozwa bana wana en charge oyo ya mayele bakobima liboso ya baninga nyonso bakozwa bango en charge bazwa bourse na bango batanga kelasi na bango ntina suka tozala na bosenga mpe ya bana babola oyo bazanga wana babima bata baministre kasi lelo tozotala susu te ezokipe te ozala mobola ozala nani moto nyonso akobima ministre pamba te etat du droit ezopesa moto nyonso dingisa soki aza na mayele na ye kasi moto soki aza na mayele akosala eloko songolo pakala boni tokoboya okoloba etat du droit ngo bozomona po eza na ebandeli ekofanda kasi tobeta susu masolo ya seni biso nyonso tozozela candidat be moko abima 8 confessions religieuses contre 8 6 baza pour contre baza balobi non sikoyo tokolanda 6 to tokolanda 2 biso nyonso toyeba bango baza banani bakolakisa biso baza bapasteur baza basango bango bazaka biso na biso bazaka bolingo tolandaka bango kasi bango moko boyokani eza te po ete baintere na bango eza na kati na wana motuna ekomi kotunama seni ezozonga na intérieur to ezozala wapi pamba te bango nde bakosala te biso toglisse po ezwi biso deja bangonga ebele toka mpe kosala makambo mosusu toavance tokomi lisino na baetape mosusu kasi koumela oyo bandeko na biso ya basango oyo bazoumisa biso po ete bango balingi kaka kandida na bango azala au moment où bakandidat oyo bango batindelaka biso basepelisaka biso te bakendaka kobaluka na bango na bandenge oyo biso nyonso toyebeli bakandidat nyonso baleka wana baza kaka bato bauta esika moko baza kaka bato oyo bango balingi kasi lelo oyo esali ke bandeko mosusu baboyi oyo catholique na moninga na bango candidat na bango wana bango baboyi ye esali mwa polémique esali mwa kobendana ekomaki ntina niveau babimisa baninga na sale babengana bandeko mosusu pamba te bandaki koyokana te babandaki kondongana kasi eloko ya bongo ekozala mpenza exemple malamu te mpona biso bafidele oyo tolingaka kolanda bayeba te yaka biso na baeglise tokendaka na bamisa epai ya basango bango bazolakisa biso bolingo oyo biso tomonelaka bango kala te kasi lelo tokobeta susu lisolo ya makambo etali guerre ya este tomonaki tata ekolo mpo mingimingi ezalaka balobaka eza réseaux sociaux rumeur tomoni bakomando oyo bauti États-Unis facha ayambaki bango déjà lobby so lobby si je me trompe pas lobby yani samedi ou dimanche si je me trompe pas mais l'essentiel eza bayambi bango nde eloko tozoluka ntango mosusu boloba bayeli bino nini bayeli biso nini bakoyela biso kimia oyo bandeko bazangi na este wana pamba te biso toza na bato oyo babundaka mpona sentiment ya bato tokaki koyoka banungunungu awo etaki kosala mawa ete bandeko na biso ya basoda na biso ya banyamulenge bakimi bake rejoindre bandeko na bango
oh baza na groupe armé kuna pourquoi bazoboma bandeko na bango ozomona mutu azobunda azotia sentiment azosala musala na sentiment azosala musala mpona mboka na yesu te azosala musala mpona musala oyo aponaki te azosala ngo mpona sentiment esalaki bandeko mosusu batelema mpona koganga ete Antoine Tshilombo Tshisekedi ya kotelaki Banyamulenge alobi ete baza ba Congolais boni bango batiki bandeko koto bakobunda bango balandi bandeko na bango epi bakendaki na minduki ndeko nango yebisa na bandeko nyonso Banyamulenge nyonso pe kaka te baza na kati ya rébellion kasi esengeli na kokanga soit kopesa ordre ya kotumba ta bazamba soki baza kuna baboyi kobima batumbi bango lokola bango bazoboma bato bango pe bakufa tokoki kozwa Banyamulenge nyonso te po bango kaka nde bazoboma bato te Nyamulenge mosusu asalaka nde bafere na ye Nyamulenge mosusu oyo ye moko alingi aboma bato akokende koboma bato oyo alingi ayiba kota bakoma deja bacongolais awa po so toluki tobengana bango tokotia bango wapi nyonso wana ezosenga nini basoda oyo ayebi ntina mosala ayebi ntina eloko nini akolatela sukutu wana ezaka ntina nini eloko motuya oyo tokobeta penza mwa mingi tokofandisa penza mwa tokotia mwa akisa na biso ndenge balobaka na loputo ekozala makambo etali vila kisasa lelo oyo Jean-Marc Kabunda na ndeko Gentili Ngobila balobi ye akanga soki ya domina soki ndenge nini bato balobaka pamba te gestion na ezaki kitoko te bato balelaka mpona ngo mais mpona nini alongwaka te wana motuna bato akotuna biso kasi lelo namoni lokola ndeko Jean-Marc Kabunda koti lisolo yango seki lisolo ekomi kitoko pamba te zando wana apparemment babuka zando wana mpona baintérêt na bango moko c'est parce que kingana aliaka ba pourcentage ya ba maison songolo pourcentage aliaka mpona biloko buye nani kinganya azwaka mpona boye ye po ye lokwa yo tozokamba ville nakanga ngo kaka ozwi argument moko tie okanga zandu na contrat moko te eloko te oyebisi chef de l'état misala kosala 9 mois nayebi te tozokonte na bino décembre déjà ma maman batekaki te décembre tokomi déjà soki na 6 ou 7e mois déjà 9 mois mais nanu basali ata nanu bachat ata mabanga place oyo babukaki tomoni place basali te bon toyebi te ya kosolola na Tshisekedi mpona koyebisa ye lisusu nini oyo biso toyebi ke ye ayebisaki bango misala ekosala 9 mois mpo zando esila Jean-Marc Kabunda aza député eli ata aza provincial te mais aza député eli na Kisasa to vota Jean-Marc awa na Kisasa awa etango akotambola esika baye oyo bavota ye bakolela na kombo ya ville esika bavota ye mais aza na ndingisa epe na kopesa susu longonya na badepute mosusu oyo balandi Jean-Marc na nsima mpona koapuye dossier ya Ngobila oyo emonana ezalaka nini Ngobila akendaka te pamba te Kisasa Ngobila azokoka te Kisasa emeli Ngobila mpona kodémissionne eza problème eza kaka kini bopeto bakozwa kaka basombi babrosse bapesi bana wana babandi kokombola mpona kopesa ata 6000 francs bana ngo ezalaka problème bana bazokombola bazofuta bango me basengaka mai na nzela eloko kolia na nzela sikoyo nayebi te na ebandeli tomonaki tata ekola alobaki ete baye oyo babanda osala mosala bapesa bango badroit na bango bon nayebi te ngai na bino soki badroit na bapesaka yango comme il faut pamba te bandeko basengaka mbongo akosenga na lie te maza ntongo me inamela bon nayebi te moto asalaka mosala mokolo nyonso wana opesaki eloko ata soki moto akosenga na mai ya komela seke biloko ya kolia kotuna te mpo soki moto azangi mai ya komela biloko ya kolia kotuna te na yango wana bandeko bazoloba Jean-Marc Kabunda aza nani mpo aloba aza eli ya Kisasa bavotaki na mouvement ete kananga te Lubumbashi te na Kinshasa awa mais soki baeli na ye bazolela mpo na Kinshasa oyo mais gestion ye aza na makoki mpe ya koloba ete Ngobila abongisa ville Ngobila asala mosala na ye aza na makoki wana aza lisusu mokambi lisusu na ndako monene elobeli aza na makoki ya koloba nde tolukaki nde tolingelaka ndenge tosepelaka balobeli na biso mosala oyo biso totinda bango ezaka mpona kolobela biso mosala kosala wana nde tobandaki kozela moto soki azosala mosala ezosimba te kaka nde botemi ndeko Ngobila akende ntina suka moto oyo akokoka Kisasa afandi oyo akokoka Kisasa te botelemeli ye ntina suka Kinshasa eza kaka kozwa babosana kokombola te mais eza na baterase mosusu kutu babosana na bango yango soki mbula bandi kobeta ata na Wileri beta tour na Wileri otambola te victoire wana
bato nyonso bayebi victoire botala état ya victoire wana ndeza esali combien des années ngobila pas zapeka wana parce que tolobi changement ya makambo nyonso facha ye tomona mwa bisale zo makambo zo bousculer to ndimaki te ke ba ministre pe ba wi ko signer ba arrêter po biloko pe kita donc makambo wana ezali biso zo na mutu te siko lelo ta makambo ekomi kozonga fo mutu nyonso zonga na ndenge musala esala maka na ndenge sengeli kozwa bato misusu ko batela bango batu na biso mais yango gentini bobombela ka nini biso to bombaka gentini te ngala zaka na gouvernement te na zelo côté ngai na zala kaka molobeli soki na lingi na belela po ete baye o bazaka na pifo ya kosala musala ngo bamika kosala na ndenge bango basala kasi biso nde to bimisaka ngo na polele soki ko bombana makambo etali vila Kinshasa moto nyonso alelaka makambo etali Kinshasa nyonso ezaka mabe makambo etali Kinshasa nyonso ezaka mabe Kinshasa nyonso ezaka mabe na ebite na obanda so na bika na kende kaka na malembe kaka ata na banzelo to tambola kaka kota na ba direction minene tambola à part ka boulevard nenzila ezali soki tata ekolo akomo longwa kotika musala wa likolo makasi akita tina misala ba province wana ezolakisa ke manque à gouvernement il y aura manque à gouverneur azate donc gouverneur azoyo kanate gouverneur amelami Kisasa emelingo bila ezangonga oyo mandeko batomboli tomboli mingongo na bango pona koyebisa ndeko ngobila en tout cas ezo simba lisusu te pa mate Kisasa ndenge to bandai kozela ezala ezozala te toko kende musika te zando elelisi bato ebele ti lelo ndeko ngobila koyebisa biso pona nini zando ezotonga te zangi mbongo soki ezangaki mbongo ezangi na contrat boni koyala ngo mbango pona kobengana ba mama wana ide na ye ezalaki nini po ete bamama na bafanda kaka bongo eloko kosala eza te balelaka na kombo ya chef de l'état ye afandi na ye me ye mutu abukaki ye moko ayebi baavantage nini ye abukelaki ezalaki baconflit na bango tomonaka mambo ebele na ntanga moko ya Kabila mama oyo akufaki na zando wana baconflit na bango emema ti na ye azalaki lokwaki ngani azalaka aloyaka badroit boye gouverneur wana aliaka ti lelo boye ale lokwa yo oza na minute ozokamba Kinshasa olobi te lokwa ngande mokonzi na minute oyo olobi okanga kasi ntango ozokanga wana ozobanza te bamama oyo bafutelaka bana bango kaka na wenze wana baza bamama oyo bafutelaka bandako na bango kaka na wenze wana baza yo oyebaki te okangaki misu olobi bazobongisa kasi lelo oyo tosi tosali 7 mois zandu tomoni ata zelo puso a zelo ata moko te ata nini ya nsima te babandi kosala mosala nango buki mpe bapavion wana oyo ya makasi mpenza mpo ebukani na pasi me buki yango mpo oza nanu kutu ata na shwa te oza nanu ata na contrat moko te yango wana ezolakisa ke oza parmi bato oyo bazokoakompagne Antoine Tshilombo Tshisekedi na kokweya donc ye mpenza kotika ye olingi otika ye na libulu azinda yo fandi na obika yo babeta na lisolo na te so ovandi na baofuta yo oza na cortège na yo jeep na yo ekangamaka na ona mai te ekangamaka na zelo te na potopoto te okangamaka pe na embouteillage so bezo sens unique ozino sens unique pa bato za mokonzi kasi baye oyo bakangamaka na embouteillage pa yo bazanga banzela kotambola vula yango ebanditi elangesili bokota wileri vule banda bokotambola wa ata victoire apamba o nde tonaka mai ebalekosa siko yebisanga soki victoire déjà bazobeta victoire kara boni na balabala o akati nani akosimba ngo ville eza abandonné nango wana tokosenga ndeko Jean-Marc Kabunda mosala azosala tozomona ezokendela ezofandela biso na motema aho ezosala biso esengo kotala yo liboso mpona kolobela population mobimba pamba te na Kisasa eza kaka ye moko te Jean-Marc tofandaka kuna eza na biso mpe tofandaka na kati ya Kisasa awa ata tolobi neti batiaka bakoton na matoi kasi koloba kaka Jean-Marc nde ningisi tosepeli na badepute oyo bazwi lisusu likanisa kolanda ye na nsima po ete basimba likanisa yango ndeko Gentini akende na kopema na kimia moto mosusu aza nanu ville tomeka kotala nanu soki ekosimba wana mpe soki ekoka te alongwe tozalaka na culture ya démission bapesi yo eloko moko songolo pakala omoni eleki yo makasi osali papier olobi te botia yanga ata na toilette publique bozwa oyo bopecha moto mosusu soki ozokoka te kasi eza te ozokoka makambo te bazwi yo misala minene batie yo ofandi na okolekisa biso ngonga ye ntango bakofinga na kombo ya moto mosusu nayebi te misala ya ville babengela yango Tshisekedi ya kosala ya kotonga ville soki ezalaki mpona bongo mpona nini atie bino bagouverneur bozali atie bino baministre quand même baministre tokomi kofélicite mosala ekomi kosalama mais mwa biloko oyo ya kolelisa bato eza mpenza mwa mingi eza bato mibale basali lokola kolelisa population
mingi tokobanda na ndeko Augustin Kibasa ti lelo bato baolela kaka rame yebanaka te bakataka combien na semaine bakataka combien na mois ti lelo mais ezana ba député ba ministre mosusu ya économie déjà tozoyoka déjà makambo na terrain ça va quand même bo améliorer bo pusana biso tozana pona koloba bosolo ya musala na bino oyo bokosala soko sala malamu tokobeta maboko kasi soki bato bakolela lokola ndeko Augustin Kibasa mali balelisaka biso na ba biloko ne ya ram wana ezoyebana te bakokata yango na semaine combien de fois et azapinda mutu azapinda ministre na kati ya gouvernement ya bawario mo alelisi bato lokola Augustin Kibasa azate kasi bandakisa bongo tokoki kolanda te moto na yambo ozwa mokano to ya kosala mosala moko ate kosunga biso kasi otala pe na ntango kosala ngo na sima nango ekosala nini na sima nango ekopesa nini nengo ana likanisi ya ndeko Gentili tuka to soutenir yango ndeko Gentili apema nanu pamba te kisasa oyo ezaka nango kala malchance ezaka ona ba gouverneur ya malonga te gouverneur o kaka ye aza gouverneur kaka po azwaka ba biloko azwaka ne ba commission boy asalaka boy mais par la population exacte bongolo po bongolo etonga meza problème bongolo babandi yango mais po etonga meza problème suko avenir lisusu victoire wana kutu na ebite soki batalaka ngo to batalaka te vulo tango zoya tango ekobanda kobeta wakuna batambolaka be na babwatu po keche zozinda desa isete zokomara katikati boyebisanga soki bato bakoloba kaka boye basoloba mpona bayinite bazoloba po ete biso nyonso totelemaka moto mosusu bakoloba no mpe boye omoni yambo basala balongola o boye mo po bakisimaka mosusu obongisi mpe osepelisi mpe bato eza te moto mosusu ata balobi boye alinga nsima bato babi te ata sali akende wana eza kitoko te toza lisusu na ngonga wana te soki batie oyo oza moyimboka yango wana likambo ya de père et de mère wana faut tosoutenir yango kaka po ata pe tosoutenir yango biso moko nanu conscience ya biso moko bacongolais eza nanu te conscience ya biso moko nanu ya bapesi yo mosala osala mpe mosala olia mpe misolo ya mosala na oyo eza nanu te tozwa cope tokotisa na kati ya mosala moye moto asala mosala na ndenge esengeli ezaka te pamba te tosi tokotisa cope oyebike cope ozwa mbongo facilement okozela salaire te ya fin du mois soki okoma osala mosala na salaire na yo nde sika e gestion ya Congo ekobonga kasi na bandi oyo na ngongo bakosala bongo soki moto akobanga boloko te wana aza moto aliwa mpo bakokanga wana boloko mbala boni oyo bakokokanga na boloko kasi na yango wana biso mosala na biso ezalaka be koloba kofinga te kopesa mwa makanisia mwa mayele to kobelela esika nini mpe bato bakoki kobakisa to kobongisa pamba te mpo nga nazala Ange Kashila mpo naza na kati ya Congo soki ezalaki te nalingaki nazala congolaise te ata nanu recensement ye te mpo ekobimisa basekret ebele mais quand même Congo yango tobatela ya motuya bandeko ya Kasai bazozela Antoine Tshilombo Tshisekedi na ngambo ya Kasai bongo kobanda penza zwa bokonzi atambola na ye kuna nyata nanu te toyebi te akobwa konyata mpo nini kasi bato baleli mingi balobi bamona ye mpe na ngambo ya kuna nde mosala oyo biso bapandisa yango mpo akopesa bino ya koyisa bino lolenge eloko boye songolo pakala esalami eloko boye elingi esalama soki mpo oza na mayele na yo ndenge bandeko na biso mosusu ya diaspora bamesana kokomela biso to koyebisa biso mama Ange place boye nde mosala biso nyonso totongaka nalobaka biso nyonso moto ayebi koleka moto aza te ntango tolobaka boye ezaka mpe moto abakisi mpe mwa ndambo nga mpe nabakisi yo mpo obakisi mpo ete tomeka kobongisa Kongo ezala nanu Kongo te Kongo euti na liwa place Kongo euti biso nyonso toyebi kala babandaki koyiba mboko toyeba te ndenge nini babandaki koyibela mais lelo oyo tokomi koyeba soki bayibi otan bayibi boye mpe bakangi moto wana mais kale bandaki kokenda yango ekoma ye nango ezaleli ya bato wana bandaki obenga su détournement te moyibi te mais azwaka wana moto ya mbongo mais moto ya mbongo wana olandeli na nsima ayibaka nde misolo ya leta kasi lelo balakisi biso lolenge nini bandeko wana bayibaka lolenge nini tokoki kokanga po ete bakoka koyiba lisusu te
lolenge nini bakoki pe kokanga ministre akoti pe na boloko eza eloko sika nano esalama te tomesala na potopoto eza ngonga oyo biso nyonso tosimbana tolongola likanisi ya muluba mungala muswahili pamba te Kongo ezala nanu te soki bato oyo bazokota na politique mpona koyiba moto azoya na ye asala politique mpo azwa mbongo ebele yebisanga gouvernement l'état na biso eza na bakompagnie oyo ekoki kopesa moto mbongo oyo alingi mpo bato bamesalaki deja na moyibi moto azosala na bureau azoloba aozela cop moyibi eza cop oyo bango bayebaka te nazwaka mbongo moko boye ya cop eutaka place boye ntango olandela yango bien euti na l'état omoni ete makanisi na biso to mayele na biso esi ekendaki na koyiba kasi tokomi na ngonga oyo tokoki koyiba te pamba te boloko eza mabe biso tokoyebisa na baye oyo bakokanga miyibi wana batindela biso yango mpe bakende kosalela biso mpe mwa masangu bakoma mpe ebele bamoni mpe honorable asimbi Kongo bamoni mpe sénateur asimbi Kongo asaleli biso mpe masangu mpo moto nyonso akobanga kokende kosala bilanga lokwa bango bayebi ke soki bakangi oyo bakotya oyo na climatiseur nde ezozala mwa pasi kasi na bandi tokomi na suka ya masolo na biso mpona mokolo ya lelo natondi bino botondi na bino nyonso bozalaki zinga to libaku ya kolanda ngai ya bino Ange Kashapo akobeta mpe masolo oyo etali mboka kopesa bino mpe basango oyo bozangaki na baye oyo bazwi mpenza mwa ngolu wana kosala mpe mwa partage kotindela bandeko misusu po ete tokutana mpenza mbala nsima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, tire Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.